Ngasona mina memo na famille. Tokoma papa. Tokoma bako regretter façon na ko papolela bango bako lapa. Boniko, tokoma ta siko papa. Nazolo balikambo tongo midi pepo kana to chama ina munoko te. Bako yebisanga fo ba yebisanga vérité. Na yeba zoboze loko nini bomiye et loko nini pe bomi mwasi. Soki ba lobby vérité te nazolo ba bien, ba bimi sa vérité. To ba sentiment te makamo nazolo balikambo po te famille na minute ezui passe. Et pedre ndeko na bisu ya mwasi. O to bengi na kombo ami. Feza kitoko te, o kangela mwasi ndako akomi nani. O yo peseli ata koka. Ya mafuta mbila te. Ata likaso amuki opesite bandeko na biso mibali to yoka na bien biloko bozo saleza kitoko te yonde kwa mobalo zape na bandeko ya basi mama oya boti opaza mwasi ko sala ndeko muninga mwasi bongo eza kitoko te na sepeli nango ata muki te kuna na tiaki tembe yango na lobaki ete na ya na niveau famille pour na confirmation na yeba eloko nini esali ndeko na biso akene mbangu bosona nazali na kanda na lobike nazali na kanda me na lobi ke taki na yoki mongongo pasteur makam pasteur a lobi yango pesi ngai esengo na motema na loba na regretter soki ba image bozwa ngo bokno ndenga nazalo banano bokno lo banana na famille ye soki zobozi na tuni boy est-ce que ngana yebi famille wana po balobaka mwasi na mbali soki babalani esengeli ba famille mibale basa nini bayebana yaya nazolo batongo midi pe pourquoi soki boyebi na kati ya famille na bino mutu moko asimba bakisi aza na mbongo akisi batu bazokufa na kati ya famille o yaya na bino aza na kisi o noko na bino aza na kisi asimba kisi azolia batu na famille yaya nazoloba bien nazotiama ina munoko te benganga na 089 Elengi ya Congo Glodidi Asika La mignonne La mignonne Tracy Mbelenga bro Mazolela Tracy Mbelenga Mazolela Tracy Mbelenga Merci beaucoup Nabatoutou Balela, tonton de la presse, Juvenal Kibala, garçon bizarre aux événements brisques, dangereux et suspect. Donc, merci Nabolio Nabino, merci parce que vous aurez vraiment tant Nabino na Ilenga Congo TV officiel pour nous l'anara juste exclusivité information à temps réel chaque jour avec la même magie que Tracy Pro. Nous disons merci à vous tous. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris. L'actualité, Boyebi Kenon, disparition. Il y a Zobozi, l'Angola. Donc, Bandero Baza appartient à Angola. Bah, la Zobozi sur place. Migénie, ma papa Ngeli, tunyo so oyangai quoi. Awa pebiso tozole la madame Naye, madame Mifi, Oyo et Bembe et Zakobima. Excusez, lobby déjà. Tout relax, exclusivité, nyonso na temps réel. Alors, par rapport, il y a disparition, il y a Zobozi na madame Naye et Kaka. Il y a 3 à 4 jours, balandadi. Lelo oyoto mega koso la ngona pastoralité ya kanda. Hein? Muto a papolara. Lelo zala makamako papolate, lelo zaka toyeba, moi ba makambo belé oyo et bomba makana sima. Il y a des témoignages, il y a des jars, oyo sobozi, abandeki ko bimisa, ils ont ça la biso bien, batu biso ba mona mabe mais quelque part, ils a qui va chose cachée, ba vérité oyo batu belé ba baraté à partir wana batu ni ba zo ki clin d'œil, il y a koyeba, mais conséquences nango et après, il en a qui sobozi. Pourquoi Elandie, pourquoi Ezui Zobozi, nous allons essayer de parler tout sauf rien. À qui je dis bonjour au pasteur Lité Akanda. Oui, bonjour papa, tonton Juvenal. Ça va? Oui, ça va. Merci na bande konyo sobozo la nabiso libana mboka. To lingi bino ete mingi. Vraiment tata nanga ya lola apambola bino. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors pasteur, par rapport d'abord à votre côté dans moi les solos. Ces derniers temps, le lo oyo batubako s'est posé ming ba question. Les lo batubako s'est posé ba question. Obimila wapi? Outa wapi? Papa na yo ya molimo nani? Azali
na koloba yango na suka ya émission naza na kanda makasi na tongo lelo kanda ya makasi mataki nga na tongo lelo mwana moko na uti kopambola libala kala mingi te na eklezia na ngai auti kozwa zemi aboti kaka lelo na tongo mobali ne azobenga nga ke mwana botami me abotami na elongi ya noko ya mwasi papa emaite nga kanda ya makasi tongo na komi kuna na papoli noko pe libota mobimba ebandi boni mwana botamaki no bima na elongi na yo boniko e komi nini yango nazoloba tongo midi pe pokwa ndeko nyonso yoka ngai soki oboti mwana na yo omoni abimi na elongi ya noko to pe ya papa kulutu benganga na 089 78 37 29 tangu na kokoma na kopapola na ba inosa ba kokamwa boniko Pasteur, yo mokili déjà bayo tu t'énerves facilement au qui par endroit tes places moroté yo osilika kaka ceux qui sert na yo ya église aboti mona ki azui soit oncle mabe zawapi mabe ezawapi bon to longa kuna parce que za pena sujet na biso ya lisolo te ya mkola lelo to meka pe ko solo lelo disparition ya Zobozi na yebite na ya mwasi na ye. Et là, on est d'abord autoco retenir essentiel na début à émission. Eza penza kito côté kota la mwasi na mobali ba kene mbala moko ba tikeli biso pata liloba teto yeba ete eloko nini o ememi bango mbangu e maetinga kande ya makasi nazoko makuna na famille kalate fona vandi sa famille nyonso ya mwasi na ya mobali e sengele teto yeba eloko nini ememi bango mbangu to yeba ka mwasi akufi akei sima mikolo mobile e kolanda me bango 2 3 4 jours bango so bakufi papa na yebite bembe wana soki kimie kozala mukole ko bima na ko panza na bakatafari bakokamwa boniko pasteur tokobeka mpe ko yeba lelo oyo tangu mutu aza na monde moko oyo ya bato ba science occulte azo participer na ndenge makamno c'est ça la marana monde ya ténèbres ya roboma ya robima na basi ya batu ya ko violer ya ko sacrifier batu et ça li que azali susu na ngomba wana te abongwani akomi ko dévoiler ba secret caché et loko ni nyango ekomaka après savoir ko dévoiler ba secret wana ya diable nini o elandaka après ceux qui mutaza pireté dans le Banzambé. Merci tonton Juvenal pour la question. Jimmy Komoda na kati États-Unis. Pasteur comment boire sous ma banga vraiment. Pasteur. Papa maitanga kanda. Tikana ba makambo eza na nzela. Eza kitoko te tangu yo zalaki na misala ya mabe. O uti na kati ya ndaku ya molili esika tobengi na soloka ya banganga kisi biloko na se na moi oyo soki o uti kuna otiki makambu wana nyonso ya bakisi nazoloba tongo midi pe pokwa tango ye na maboko nzambe esengeli na yo otambola na kobanga nzambe po ete batu oyo tiki na mboka wana bakomi na kanda ya biso moko akeyaki mpona nini bakoma kana kande ya makasi po ebi oyo collègue na biso lokola kei aokende ko bimisa ba vérité na biso nyonso yo siko soko za makasi te nazoloba bien nga na papolaka opianga kanda na kofinga boniko yo soko za makasi te na nzela oyo ya mabe yo zalaki oye siko na nzela ya malamu tango bandi koloba vérité fo tambola na kobanga nzambe soki kobanga nzambe za te yaya tika na yebisa yo bako zipa ona mabele ndakwa mukie ezanga salo ezanga chambre kaka esika bakitisi yo bafiniki zelu makambo esili ozomona makambo yo sina komi na kande ya makasi na kobuka mutu moko mbanga na kati eglise nazoloba biloko tongo midi pe pokwa yo wuti na bakisi ya sena moi oyo bato ya mokili bazopesa bakisi bien na uti ko papola kacheri moko mikole uti koleka boniko amaetenga kande ya makasi azobimisa ba sardine azobimisa biloko ndenge na ndenge
menzala na mboka ezosila te na papolaki ye na miso aba lève na ye akamwaki nazoloba tongo midi pe pokwa trouble moko ekoti na minute oyo na mboka oyo nakopapolela ngo mpenza bato biebe sutu na église nakobeta bato lolenge wana na papolo na niati yo nakwesi yo okota to hôpital yaya toyoka na bien nazoloba tongo midi pe pokwa soki oye na nzambe tikala na nzambe tambola na kobanga nzambe ozomona ndenge bato bazokota mabele na minute ya kotanga koti mabele ochange kan fo yeba kan oyo kei fo zala toujours protégé zala toujours na mabondeli yo kotika mabondeli yaya tonton na yebisa yo mokilo eza na makambo ebele kan ya molili baza na kanda moko terrible soki owuti kuna obimi na kana bango bakomaka na méchant moko terrible bako récupérer na seconde bako récupérer mwasi bako récupérer bana biloko abongo eza kitoko te yango nazotelemela makasi oza na ngambo ya nzambe tikala na nzambe oza na ngambo ya mokili tikala pe kaka kuna poko luka ba problème te soki oye na ngambo na biso bongama malamu po esiko biso tozali yaya keba nga na papola ko opianga kanda. Alors, pasteur, lelo oyo na ndenge makambo ezoloba lelo il paraîtrait négato kaka rime en etambola kaka bon yé na mwasi na yepé comme si ba salaki déjà ba parti na bango oyo que il faut ba sacrifier moko ya famille ya mwasi alors isimbité alors mwasi moko beli boma mwasi moko kufi oyo sengi pe kaka mobali pasa nini alanda tout ça na makambo nyonso na ebita analyse nyoro sala eza mabe makasi oyo nga na comprendre na minute ndenge na vandi awa bango bakie koluka ba parti na ba olobi nini papa ba parti na bango bakine koluka bakine ki koluka bokutani pe na famille o eza puissant omoni ndenge bolekani yango nazoloba tongo midi pe pokwa likambo tangu nyonso nazoloba ngo nazotiama na munoko te yaya yokanga bien ba famille bo yokangai sele agolowa na États-Unis tati bongoyi na Washington pasteur wala mboga ba dédicace vraiment tayo moko pasteur dimne na doze na ba méchant na yo yaya nazoloba tongo midi pe pokwa soki boyebi na kati ya famille na bino mutu moko asimba bakisi aza na mbongo akisi batu bazokufa na kati ya famille oh yaya na bino aza na kisi oh noko na bino aza na kisi asimba kisi azolia batu na famille yaya nazoloba bien nazotiama ina munoko te benganga na 089 78 37 29 tangu nakoya nakopapola na ba inosa bokokama nakofinga boni opianga nakobwakela soyi yo bwakela na soyi to na caméra awa yo bwakela caméra soyi to bwakela cameraman soyi boniko nazoloba bien tangu nyonso bakisi wana ebomi famille makasi batu bazosila likolo ya bakisi ok outi ko confirmer biso awa ke soko ke na famille na minute oyo ke na famille ya mwasi okotomboka ngaso na memo siko na famille ya mama mifi to ke en direct parce que to kata eloko te ozo confirmer nga ke no yo ko panza batu kuna tokoma papa tokoma malembe oza palais royal malembe di faut avoir na ba limite pasteur donc blague te bateki ndoki basomi nganga tokoma ngaso na mina memo na famille tokoma papa tokoma bako regretter façon na ko papolela bango bako lapa boniko tokoma ta siko papa nazolo balikambo tongo midi pe poko na to chama ina munoko te bako yebisanga fo ba yebisanga vérité na yeba zoboze loko nini bomiye et loko nini pe bomi mwasi soki ba lobby vérité te nazolo ba bien ba bimisa vérité Fanny Mbombo mère double na Paris. Bon, merci beaucoup. Pasteur, ngana ngakoloba trote. Tozo keleta ko suku na pochette na ngai. Bandeko na ngai. Nous allons brancher avec tonton de la presse, tozo qui est ce qu'on a famille ya maman Mifi, tozo kende en direct na pasteur l'été à Kanda to mekampe ko solo vraiment en famille. Makamunyo so qu'est-ce qui s'est passé au juste
na makambo tout bato tout bazola na ngai ba Magui la balanchou petite sœur propre balanchou ba Magui ya balançoire merci na yo boza pena mo ebele donc unique je suis Kakunji donc préfimate masana pena ya mo mtema yo yebi préfimate bazali na Kali ba Sylvie Chika ba baby comfort donc ba tout oyanga tozo ke ne pasta tozo kende confirmer nga omoni nga muto tembe eloko ebomaka vérité eloko ebomaka bato bayinaka nga parce que nalobaka vérité et puis eloko eyinisaka nga yango wana et puis ya bato peut-être balaka sans cœur mais vérité na nga tana omemo na famille ya bato yo koma ozo famille ya bato banini boy na boy na ebite pasta ozo confirmer que tokende tokoma papa tokoma awa nga nazokoma na famille nazoloba bien nazoloba tongo midi pepe kwa nga na papola kopia nga kanda soki babomi ngai na maboko na bino malembe pasta malembe ometanga kanda bon merci beaucoup batoto bazola na biso tokoma na famille to merosola parce que dernièrement déjà comme dia obeba tokoma na famille avec tonton de la presse to merosola makambo nyonso Patrick Kibala boucle mifi aza mwana ngai ya misato aza mwana ngai ya misato donc yo pena mama oyo pour bande retour ba Olanda biso kandi na yebisaki bino donc na ye natambolaka na pasteur yetango yo kiango azaki vraiment étonné par rapport alors la fois passée tant to outi d'abord ko sala émission na makambo tout pasteur message ne gozani vraiment tant na yo ki libote lobby na yo ki pasi makasi na motema esalinga penza mabe makasi vraiment bandeko na biso ya mibali o basalaka makambo ya boye eza kitoko te ndeko mwasi nazopesa conseil na bato bazolanda biso direct soki oza na mobali bokoki si 1 mois o to bengi 30 jours to pe 15 jours oyebi pa ya ba mobali wana te foko tika ye tala likambo mama uti koloba a epesi biso pasi pona ndeko na biso mifi famille ya mwasi osokota déjà na ndako libala mais mwasi famille ya mwasi na famille ya mobali ba yebani te vraiment eza pasi makasi pona bandeko na biso ndeko mwasi na zolo batongo midi pe pokwa soki bolingani na mobali 15 jours déjà koki to bengi 2 semaines pa ya ba mobali oyebi te mobali pa linko mema pa na bango te mobali pa linko se présenter na famille tata tour ya ko tala libota na yo po te libota oyo ko eza libota ya ko sakanela te mama oya boteli yo mwasi foko to sa ye ko beta pe mwa tour lokola na zu mwana na ya mwasi na ya kape ko beta ta mwa tour na famille na mona bango ya mwasi na zolo babie considérer mobali wana zandoki aza mutema mabe naza muto ba sentimate ngana papola ko pianga kanda naza muto ba sentimate makambo na zolo ba likambo po te famille na minute ezui passe et pedre ndeko na bisu ya mwasi o to bengi na kombo ami feza kitoko te o kangela mwasi ndako akomi nani oyo peseli ata koka ya mafuta mbila te ata likaso moki opesite bandeko na biso mibali to yokana bien biloko bozo sala eza kitoko te yo ndeko mobali oza pe na bandeko basi mama oya boti opaza mwasi ko sala ndeko muninga mwasi bongo eza kitoko te na sepeli nango ata mukiete kuna na tiaki tembe yango na lobaki ete na ya na niveau famille pour na confirmation na yeba eloko nini esali ndeko na biso akene mbango boy bazolo batangi bakelasi na ye kitoko azape mwana mukie atikali pe kobota ta bébé te tela pasi oyo tikeli biso na famille eza kitoko te nkolo pa za mayele mingi mwana batu lokola zalaki makila makasi alobi te biso nyonso tosala nini toki osona nazali na kanda na lobi ke nazali na kanda me na lobi ke taki na yoki mongongo pasteur makam pasteur a lobi yango pesi ngai esengo na motema na loba na regretter soki ba image bozwa yango bokno ndenga nazalo banano bokno lo banana famille ya ye soki zobozi na tuni boy est-ce que ngana yebi famille wana po balobaka mwasi na mbali soki babalani esengeli ba famille mibale basa nini bayebana nde tozoloko ta papier elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Mazolela Tracy Mbelenga